Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom na bandeko nyuso oyo bazali kolanda na ngonga oyo. Ngonga oyo epesameli yo po ete yo oyo bakozwa lobiko. Oyo kamaloba oyo po ete maloba oyo ezali nzela solo pe lobiko kati na yo. Yango wana Yesu Masiya ayaki na mokili po ete yo na ngai toyoka maloba oyo totosa yango tosalela yango po ete tobikisama. Maloba oyo ezali solo po ete ebombeli moto secret ya bokonzi na Nzambe te. Ebombeli moto secret ya misala ya ye mabe Satana te. Et dévoiler tout secret ya ennemi Lucifer. Oyo azali ennemi na yo, oyo alingi te ete yo obika. Oyo alingi te ete yo omona monene na Nzambe. Ennemi na yo Lucifer alingi te ke yo omona esengo oyo Nzambe na yo abongiseli yo. Ennemi na yo Lucifer alingi ete yo ozala na bakonyokwama, ozala na bapasi ntango nyonso, ozala tenté par l'esprit démoniaque. Baye nyonso bazali nzinga na yo, o bazali sembo te, o bazali kotambola na molili, baye bakutia yo à la terre, ba mettre yo en bas, po ete yo omona monene na Nzambe te. Me lokola solo ayaki na kati na mokili oyo alobi ete soki olandi ye okoyeba bosolo oyo tata akelelaki yo na mokili. Yango Yesu Masiya ayaki mpona koyebisa biso bosolo wana. Nde tolobi ndenge makomi elobi na biso, ndenge buku elobi na biso ete azali solo, nzela pe bomoi. Nzela na bai oyo bakolanda ye, bai oyo bakotambola lolenge moko na ye, bai oyo bakobila matambe na ye, bai oyo bakososola maloba na ye oyo ye azali koyebisa kati na bato po ete maloba wana euti epai na tata. Nde okolanda nzela wana, na nzela wana oyo okolanda, na nzela wana na Yesu Masiya oyo kotambola elongo na ye ndenge bokotambola nzela moko. Nde place oyo komona ete oyambi bomoi. Bomoi wana yo yambi ezali nini? Ezali bomoi ya seko. Ezali bomoi ya komona mboka na Nzambe. Ezali bomoi ya molimo na yo ekende kovanda esika na nkembo. Ezali bomoi ya molimo na yo ezwa esika na kiti na bokonzi na Nzambe. Mais bien aimé,
Mes frères et sœurs, ngonga ekoki ete tosolola na kolo, tosolola na Yesu na biso, Yesu asolola na biso, biso pe toyoka ye à travers serviteur na ye. Baloba oyo ezali kobima na ngonga oyo eza kopesa mela bino kati na serviteur de Dieu na kombo ya évangéliste Serge Mako oyo akopesa bino message ya mokoma lelo. Kasi kobosana te, chaîne na biso ezali nanu ya sika, chaîne oyo to ye na yango po ete solo liloba na Nzambe panza na mokili mobimba, po ete bango na tango na kala banganga na Nzambe na kala basali na mokili, ba gouverneur ya mokili babomaki Yesu Masiya, bakanisaki ete soki bakobaka ye na kulusu baboma loposo oyo liloba na Nzambe kotangama lisusu te, kombo na Yesu Masiya ekoyoka na lisusu te. Kasi basalaki nde erreur. Tango babomi Yesu Masiya na mosuni babaki ye na kulusu, nde kutu bango moko batambusi lisusu kombo na Yesu koleka, kombo na Yesu epanzani na mokili mobimba lokola na mopepe après avoir liwa na ye na mosuni. Ndeko nanga panza chaîne oyo kati na bandeko nyonso yebisa bango concernant chaîne na biso, moto nyonso azala abonné ndenge ozali kolanda boye, partager kobosa na pete ko aimer et vidéo na biso, like it ndenge balobi na anglais, like na anglais balobi subscribe. Don't just watch, don't just listen to it, but subscribe. Sometimes once you get in there, try to subscribe. Mais bien aimé, oyo ezali chaîne na bino, tokosenga pe na bandeko nyonso oyo makoki ezali vraiment na kombo na Yesu na biso, chaîne ezali kosenga makambo ebele po ete tokoma pena na niveau ya professionnalisme. Na tokomi na niveau wana te po ete biloko ebele ezali kozanga biso. Toza kozanga ba micro oyo kosenga ke epesaka biso son ya kimia, toza kozanga ba pare caméra oyo ya professionnel, toza kozanga ba laptop oyo ezali ke tozalaka ntango mosusu live chaque jour. Yango moni ke tozali kozala live chaque jour te po ete bapare tozali na yango ezali kopermettre biso te. Yo mutu ozali kolanda ngai, yo oyo Yesu Masiya atouche motema na yo, oyo Nzambe Tata alobi na yo ete sunga chaîne oyo, yeba ete obwaki yango te, kasi obombi yango po ete Nzambe na yo un jour akotangela o misala wana. Mais bien aimé, to bonde, to prier, to kanga miso yambo ete to kota na mate ya lelo, to bonde la Nzambe na biso aya azala na kati na biso asolola na biso elongo. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel des armées, le Dieu Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Père des Pères, le Roi des Rois, je vous remercie. Tata, elaka mosusu ezali te, ngonga mosusu ezali te, ezali se ngonga oyo yo opesi biso bai oya yo, tokoka kosolola na koyoka maloba oyo, enseignement oyo ye na yango lelo pona libota oyo ya bana na yo bazali kolanda na ngonga oyo. Tata, batiki misala na bango, batiki makambo na bango, batiki oyo nyonso ezali kofaire distrait bango, bapelemi liboso na ekran na yo pona kolanda yo na ngonga oyo, ete bayoka yo olobi nini na travers instrument na yo, olobi nini na kati na oyo ekotilizaka, olobi nini na kati na serviteur na yo, ete bayoka. Nazali kosenga na yo Yahweh na kombo na Yesu Masiya, ete mabanga nyonso ya kilo esili kovanda na mitema ya balingami na yo ebukana na kombo na Yesu.
na buki yango na makila na talo Yesu asopaki na ngoma na Golgotha. Na beleli yo ete obelemisa conscience ya libota na yo. Mayele posa makanisi na bango na kati na bomoi na bango, na kati na vi na bango, na ngonga oyo bazala concentré bayoka liloba na yo ebota mboma na kati na bango emonisa misala na kati na bango. Kanga esprit de distraction nyonso oyo ebelemi na ngonga oyo mpona kofaire distrait bana na yo ete liloba oyo ekota na kati na bango te. Yo ozali solution na bisika nyonso ezangi solution. Bisika nyonso yo intervenir kimia ekotaka, solution ezwamaka, bonzenga eyingelaka. Nzambe na biso tata yawe na bibele, les dieux des armées, les dieux de la terre, les dieux des ciel, na beleli yo pe na kumisi yo na ndimi solo ete ndenge to beleli yo na ngonga oyo serviteur na yo malobe ko manakati na ye ezala yete, ezala nde yo moko Seigneur notre Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Inspiration wane bimanakati na ye ezala ngai te Seigneur, kasi ezala yo osolo na libota na yo lelo ete bayoka yo, bayeba koyoka yo tata, bayeba koyoka yo Seigneur Jésus, misala na yango emonana na kati na bango, opesa bango piko pe molende courage, otelemisa bango basimba Biblia, babondela, basenga, baloba, basolola na yo et travers tata yawe na bibele po ete solo omonisa kembo na yo epa na moko na bango. Kumisama na yo zwa lokumu na kati na bomoi na biso. I thank you Jesus. Je vous remercie Seigneur Jésus. Na komisio Yesu Masia na kombo na yo Yesu nde nalobi amen. Mes bien-aimés, lelo Yesu aye kosolola na biso na kati na mokanda ya 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6. Oyo balobi na lingala buku ya liboso ya Batesaloniki likabo ya mitano eteni ya motoba. Bible lobi bwe na lingala na bongo totika kolala kapongi lokola ba mosusu te, kasi tokengelaka pe tomisenjelaka. Na bongo totika, na bongo tika tolalaka pongi lokola ba mosusu te, kasi tokengelaka pe tomisenjelaka. Soki nako tanga awa na monoko ya lopoto, nako tanga na monoko na anglais, poete na mboka oyo nazali bazali kolanda ngai mingi ata na Europe, na Ameriki, na continent Ameriki, kuna na bamboka ya Afrique, la plupart mingi nazali kozwa ba message awa bazali ba peuple anglophone oyo pe balandaka ngai. Yango wana tozali kotanga pe lisusu na monoko na anglais. Na monoko na anglais lobi nini? The gospel is in a book of Thessalonians, first book of Thessalonians, chapter 5, verse 6. First book of Thessalonians, chapter 5, verse 6. The gospel says, or the scripture says, so then we should not be sleeping like the others. We should be awake and sober. So then we should not be sleeping like the others. We should be awake and sober.
Bien-aimé, toli oyo tozwi lelo eyaki pe epesamelaki na mosali na Yesu na kombo ya apôtre Paul. Apôtre Paul atindaki maloba oyo akomelaki bandeko ya peuple thessalonien. Ba peuple thessalonien ndenge tobengi na français ba thessalonicienne bazalaki bamoko oyo bandimelaki Yesu na kati na bango. Bazalaki bamoko oyo bamonaki pe bilembo na Yesu na kati na bango. Bazalaki baye oyo bayokaki pe maloba na Nzambe kati na basali na Nzambe. Bazali baye oyo babyangamaki babetaki tolo balobete ngai na yambi Jésus comme Seigneur et mon Sauveur. Bazali lolenge moko na yo ozvandi wana to bisika nyonso ozali kolanda ngai na ngonga oyo ndenge olobi ete obeti tolo ete yo pe ozali moko ya baye oyo bayambi Jésus na bomoi na bango. Kasi apôtre Paul a remarquaki ete bandeko na biso oyo ya peuple thessalonicien bazalaki vraiment na bokebi na makambo na bango te bazalaki kosala, surtout na vie spirituelle. Bamemaki makambo nyonso, compréhension na bango ezalaki mingi na makambo na mosuni. Bayebaki komibatela te na makambo oyo etali molimo. Bayebaki komisokisa te na makambo oyo etali ebundeli ya ba esprit. Po ete na mondi oyo tovandi, mondi oyo ezali domine na misala ya molili. Mondi oyo ezali domine na ba principalité ya bato oyo bazali na bokonzi ya likolo na degré très haut kati na hiérarchie ya ye démon ya ye Lucifer. Nde yango apôtre Paul ayaki kokomela bandeko yo pona kotelemisa bango, pona kososolisa bango, pona koyebisa bango ete vie spirituelle na vie charnelle ekokani te. Makambo nyonso ekosalemelaka biso na vie charnelle na bomoto ebandaka na molimo, ewutaka na molimo, ezwaka esika d'abord na molimo. Po ete balobi na biso ete nzoto oyo tolati oyo tozali kolatisa ba veste, tozali kolatisa ba chemise, ba bijoux, ba montre ya or, kokata suki, kosala ete solo engenga na meso na bato, ezali enveloppe ya pamba. Eloko ezali motuya na kati na yango, ezali molimo oyo Nzambe atie na kati na yo. Ezali molimo oyo Nzambe asufla na kati na nzoto oyo po ete nzoto oyo eyeba kosala makambo nyonso. Na koyebisa yo eloko moko. Tango Nzambe akeli mokili, tango asali nyonso na kati na mokili après 5 jours, oyebi histoire tanga na Genèse, okososola ndenge Nzambe abandaki kosala mokili na ye kino ayaki kozwa likanisi ye moko, sans conseiller, sans balobi ke avocat, ye moko Nzambe tata, le Dieu créateur, le Dieu de Dieu, azwaki likanisi alobi non, esengeli nakela moto. Aye kokela moto na 6e jour. Tanga keli moto na 6e jour, asalaki moto na mabele ndenge Bible ezali koyebisa biso.
nzambe azwaki mabele alambi yango asali yango forme ya moto atiki yango mabele wana etelemaki te mabele wana ebujaki te mabele wana ebetaki ata oyo balobi ke aningisa ata lisu boye asalaki yango te mabele wana alobaki ata kosolaki ata asalaki yango ata moke te tikino nzambe ayaki kososola ete esengeli napesa yango eloko moko po ete mabele oyo nasali oyo eza na importance te mais esengeli natia eloko ya motuya na kati na mabele oyo po ete mabele oyo ebouge mabele oyo etambola mabele oyo ekanisa mabele oyo ekola mabele oyo ese développer na mosuni nde nzambe ayaki kosouffle souffle de vie asouffle yango na mabele souffle de vie wana ezali nde molimo na nzambe oyo nzambe atiaki na kati na moto molimo wana oyo ezali kobunda butu na moi po ete elonga bitumba ya binemi na yo lokola nzoto eyebaki koningana te jusqu'à ce que ezwaki molimo nde nzoto etelemi nzoto etelemi ebandi kotambola ebandi koloba ebandi kojouer role na yango ebandi kopesa kombo na kati na banyama nyonso nzambe akelaki ebengi nzete na kombo na yango nyama na kombo na yango a partir ya molimo nzambe asuflaki na kati na mabele etelemi ebandi kofonctionner elingi koloba ete makambo nyonso yambo ete mosuni ayamba yango ebandaka nano na molimo. Ça doit commencer dans l'esprit. Po ete nzambe atie importance mingi na esprit wana. Your soul, the soul, your spirit, the spirit that comes from God, the one that God is given to you, to your body, to that physical body you have, that physical body that you are making sure it looks smart. Ezali nzoto ya pamba. Me molimo na nzambe oyo atekati na yo yango ezali importance. Yango nde epesameli nzela ete mokona suka ezonga mboka na nzambe. Kasi mabele lokola utaki na mabele ezongi na mabele. Mais bien aimé, ndoki po ete atake yo akotake yo na mosunite akoyabwe na moite atia yo mbeli aloba na oke na loki yo akoya na moite ke akende ya place yo salaka na mosala na yo avandela yo na mosala kuna bebisa mosala na yo aloba ke na loki mosala na yo. Ce ne peut pas se faire. Eloko ya kusala ezali na butu na molimo akosala bataki na ye contre esprit na yo akosala bataki na ye contre makambo na yo nyonso po ete tango atake yo na esprit tango touche yo na esprit tango infecte yo na esprit mbala moko yo na bomoto obandi komona befe na yango mosala ebebi business ekwei omataki na avion po koma na Europe osala voyage bakangi yo bazongisi yo projet na yo zalaki nango po esalama erate osimbi mbongo boye mbongo wana okomona place ekei te esili kaka boye po ete vous êtes attaqué dans l'esprit. Yango wana apôtre Paul ayaki koyebisa ba peuple thessalonicien ete batelema po ete bitumba ezali ya esprit. Ndenge otangi Bible na yo place ozali, ndenge ososoli Bible na yo place ezali. Ndeko, est-ce que yo ozali comparé na peuple thessalonicien to yo ozali différent na kati na bango? Est-ce que yo
ozali kosenzela esengeli ete ozala prêt. Na anglais balobi, you must be wise, you must be awake, you must be ready. Esengeli na yo, esengeli na yo ozala prêt po ete attaque bitumba na yo eza n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Yango na moni apôtre Paul ayaki kokomela bandeko oyo pona koyebisa bango ete soki bakoyeba makambo oyo bitumba oyo ezali kosalemela molimo te, bakoyeba kolonga te, makambo na bango ekozwa solution te, nzambe akorestore makambo na bango te, misala na bango ekobeba, baposa na bango ekokokisama te, solution ekoya te, guérison ekomonana te, basi ya butu bakosakana na bango, mibali ya butu bakosakana na bango, démon akodétruire business na bango, démon akokota na kati na ba mariage na bango, démon akokota na kati na ba relation na bango, démon akodétruire bango na position nyonso. Yango na ebisaki bango boya alobi boye, na bongo tika tolala pongi lokola na ba mosusu te. Na bongo tika tolala kapongi lokola na ba mosusu te. Kasi tokengelaka pe tomisenjelaka. Ozoyoka? Tolala kapongi lokola ba mosusu te. Ba mosusu yango banani? Ba mosusu ezali baye oyo bayebi nzambe te. Baye oyo bazali kosala misala na molili. Baye oyo posa na bango ezali te kati ete nzambe nde azali motambusi na bango. Maloba oyo ekoyebisa bato oyo bayambi Yesu te. Ekoyebisa bana baye oyo bayambi Yesu na kati na bango. Na baye oyo babiangami balingami na Yesu Masiya. Mais bien aimé, ndeko mobali lokola ndeko mwasi, Yesu aye koyebisa yo lelo puisque vous représentez le peuple thessalonicien. Aye lelo koyebisa yo apôtre Paul nde ezali Yesu na biso o azali koloba à travers ekeko oyo avandi na kiti o pona koyebisa yo lelo. Yesu aye koyebisa yo tika kolala kapongi lokola ba mosusu. Ba mosusu wana banani? Ba mosusu wana bazali baye o bayebi Yesu te. Baye oyo vina bango Satana si abebisa na ye bango. Baye oyo vina bango butu nyonso bakolala kapongi te. Butu nyonso kokende ba réunion na bango ya misala moleli. Baye oyo bazali na ba magie, bazali na ba occulte, baye oyo basinya ba pacte satanisme, baye oyo balingi kombo na Yesu te, ba antichrist. Me yeba ete yo lokolo yambi Yesu, bakobundisa yo, bakoatake yo, bakobebisa makambo na yo, bakoya na makambo ndenge na ndenge pona kokwesa foi na yo, pona kolongola volonté de Dieu na kati na yo. Yango na Yesu akoyebisa yo tolala kapongi lokola bango te. Elingi koloba nini? Elingi koloba ete telema na prière. Telema na prière ndeko. Yo ngonga na yo nyonso okolekisaka yango kaka na media. Social media eleka. Ozali na tante pona Jésus. Mais na monoko na yo ozali koloba ete yo zali fils de Dieu. Yo oyamba nzambe na yo na motema na yo. Yo oyamba Jésus na bomoi na yo. C'est vrai. Mais ozali kopesa tana yo na makambo na mokili, na makambo oyo ya pamba pamba, na makambo oyo kopesa yo litomba te. Ozali kotosa mosala na yo oyo bapesi yo na mokili. Esengeli tokende kosalaka pour tozwa salaire. Oui, c'est vrai.
makomi elobi yango moto esengeli alia na motoki na ye. Est-ce que opesi nzambe nzela to tango oyo ya pesi yo souffle ya kolamuka na ntongo okende mosala ozonga fin du mois ozwa salaire osomba elamba osomba biloko ya kolia osilata boye ozwa transport okende boye abatelaka yo akendaka no mosala azongaka na yo opesi ye ntan na kati na vi na yo. Bongo sikoyo bandoki oyo batondani na fami na yo, bandoki oyo bazali aux environs na yo, ba camarade na yo, ba voisin na yo, ba collègue na yo, batu oyo ozali kokutana na bango na nzela, ba noko na yo, ba tata mwasi, ba mama leki, ba papa leki na yo, ba koko na yo, na ba mama oyo aboti yo to papa oyo aboti yo. Oza na puissance ya kobundisa bango, oyambi nguya na nzambe na kati na opona kobundisa bango. Nguya na nzambe na kati na yo ezali chargé po ete pona yo osenzela pe okengelaka ezali se na nzela la prière, ezali se na nzela na mabondeli nde okolonga bango tang baye na taki na butu yo bakanisi yo lali 0 heure bango bali bapumwe bakende ba réunion yo lamuki osimbi Bible obandi kobondela. Sorry. Obeleli nzambe na yo, osololi na nzambe na yo, odeklare maloba na nguya epai na nzambe, osimbi Bible, otangi ba passage biblique oyo atangaka psaume, atangi psaume ya ba programme psaume oyo epesameli ye. Chaque jour tant yo ozali kosala yango yeba ete ozali komata degré spirituel, moto na nzambe ezali komata, ezali kopela. Lelo yo soko pelisi koni moko, lobi opelisi koni mibale, degré ya moto akoni mibale na degré ya koni moko ekokokana te. Lobi wana opelisi bakoni misato, osali comparaison, okomona ete koni moko ezali kopela moke, koni mibale eleki koni ya moko, koni misato eleki bakoni ya mibale na ya moko. Pona nini? Ezali degré. Tango yo ozali kobondela chaque jour, ozali komikengela, ozali komisenzela. Okomisenzela na kolala liso moko te, tolalaka lokola ba misusu te, tokengelaka. Yo siko kani olobiki Bible elobi na biso tolalaka lokola ba mosusu te, soko na lali liso na moko ezala ya kofungama pona yeba komona soki baye ko atake ngai otika kokosa na ndeko na ngai. Oyo ezali makambo ya molimo, makambo esprit ya bitumba oyo etali esprit. Ndenge lobi na Ephésien ete bitumba na biso ezali ya bamenduki te, bitumba na biso ezali ya kosimba bakoni te, ba macheti te, ba mbeli te, ya kobeta na makofi te, kasi ezali bitumba ya molimo contre bakonzi ya mboka ya mokili oyo bazali kosalela mislimo na mabe, bazali kosalela ba puissance démoniaque. Bango bazali koluka ete ba dominer mokili oyo na ba puissance na bango, nde bato bazali kobundisa biso bango wana. Bango bazali koatake biso na molimo, biso pe esengeli totelema ngwi na molimo. Okotelema ngwi na molimo na nzela nini? Na nzela na prière, na nzela na kosanzelaka nzambe, na nzela na koyembelaka ye mokolo na mokolo, na kotangaka biblia mokolo na mokolo, na nzela na kosalaka jeûne oyo bamisu babengi ntingo, na nzela na koluka ete solo bokonzi na nzambe evanda na kati na yo mobimba. Tala kokengela ozali kokengela yango wana, komisenzela na yo yango wana ete vous êtes prêts. Eya na moya na butu, vous êtes là. Bayike na kati na bino babondelaka basalaka yango, bazali pe komona yango ki atake bandai koya
Attaque ye pas attaque na azozwango na ndoto ete babande ko attaque nga na zui na beti mama wana na beti noko wana na beti voisin nga lokola na bomaye na panzi puisque otelemi ngui na molimo pouvoir wana ezali tellement étendu na kati na yo tango voisin noko mama leki camarade aye ko attaque yo akuti yo ozali ya kosenzela ndenguya wana eltindi yo ete obatre ye na esprit po ete attaque wana ezali seulement na esprit abelemaki na esprit akuti yo mpe na esprit ozali ya kotelema ndeko na ngai eloko eyebi kotelemisa yo ngwi ezali te à part prière à part jeûne ntango yo ozali kosala bagene ozali koprier mokolo na mokolo yeba ete na esprit ozali ngui otelemi penza kotelema na nguya nyonso ata na kati na ndako na yo mwana kobela to maladi nini kobelema yeba ete eyebi koresiste te puisque na ntango yo kobondela obeleli kombo na Yesu obeleli nzambe na yo yeba ete maladi wana ekolongwa mwana kobika ndeko wana oyo kopose main na kati na moto na ye akobika akorestore vie na ye akomona misala na prière oyo sali puisque yo zali na pouvoir vous êtes puissant avec ba prière ozali kosala chaque jour ba jeûne ozali kosala masanzoli na kati na bomoi na yo na motema na yo ya koyembelaka nzambe butu na moi libondeli ezali eloko ya kosakana na yango te soki Yesu Masiya azali kosala prière te nde alongaki mission oyo ayaki na yango te moto akosa yo te ndeko na ngai Yesu Masiya akomi na âge de 30 ans po abanda mosala na tata tindaki ye na kati na mokili oyo eloko aliboso asalaki nini mpo na Yesu Masiya abanda mosala na ye eloko aliboso asalaki nini akendaki kobondela na ngomba akendaki kobondela akendaki kosala jeûne oyo tobengi carême ntingo 40 jours 40 nuits mais lelo oyo bandeko okoyoka ndeko na église bapesi carême na église bapesi ntingo moto nyonso asala jeûne oyoka mondimi alobi fidèle de Jésus alobi non bacarême wana nga mpenza nakokaka yango te okokaka yango te bongo makambo na yo kotelema ngui ndenge nini makambo na yo oza kosenga na nzambe kokokisama ndenge nini posa na yo epai na nzambe akokokisa yango koma tanke yo oza nano pire dire na prière te bénédiction na nzambe eyaka kokuta mondimi na nzambe ou bien mondimi na Yesu azala sans prière te bénédiction nyonso nzambe apesaka epai na bampate na ye esengeli ekuta ye na prière esengeli ekuta yo vraiment bien donc plein de prière ekosenga mpe ete oyeba kobatela yango oyeba kozwa yango mpena na lolenge ya kimia oyeba kosalela yango sans ke obungisa yango soki osengi na nzambe eloko opriaka te obondelaka te osalaka jeûne te osanzolaka nzambe te otangaka bible te okendaka kosambela nkolo te na baeglise okotaka te yeba ete soki nzambe akokisi posa na yo apesi yo yango kaka mpona kolakisa yo monene na ye bata ndenge wana bawumelaka na kobomba yango te po ete bazwi bénédiction wana na ntango na yango te ndeko na ngai Yesu Masiya asali 40 jours 40 nuits ya carême ntango Satan atantaki ye alongaki te Satan ye na batrep na ye aye na mitambo na ye na badifférent ndenge na ndenge alongaki te
tanga na buku na Matthieu elingi koloba ete soki osimbi prière, soki osimbi jeûne, soki ozali kobondela kolakisa Nzambe volonté wana ete atondisa yo na nguya, elingi koloba ete attaque diabolique nyonso, satanisme eutaki epai na bamagicien, eutaki epai na bandoki ya famille na yo, ya bakamarade, ya bavoisin, ya bacollègue, ekozala no succès. Lolene moko Yesu atondaki na nguya na kati na mabondeli ya Matei kosala na ngomba avec 40 jours 40 nuits alongaki démon. Esilaki mpe kaka te, ntango elaki ekoki ete akangama, abengaki Jacques, abengi Pierre, abengi Jean, bakende na ngomba. Ayebaki ete elaka ekoki, kasi esengeli ekutanga na prière. Yango wana omoni Yesu alongaki mission na ye, promesse Nzambe apesaki na kati na ye, akovanda na kiti na bokonzi après avoir gagné, kozwa victoire na mission Nzambe apesi ye, pe alongi yango afane na kiti na bokonzi na likolo. Lelo oyo tozali kobondela ye na ba promesse apesaki kati na yo na ngai ete akei kobongisela biso esika oyo nyonso akobenga, akobelela kombo na ye, oyo nyonso akosenga eloko nini na kombo na ye, ekopesamela ye. Oyoki, puisque apriaki, abondelaki, asalaki jeûne, asalaki tout oyo esengaki ete ebatela ye na mission oyo Nzambe apesi kati na ye. Yo ozali kosala nini? Yo ozali kaka kolela, ngai nazwaka oyo ngai te. Nzambe, est-ce que Nzambe vraiment existe? Po bayike bozali kotuna mituna wana. Est-ce que Nzambe pena zali exister? Oui. Oui, oui. Ngala ko confirmer que Dieu existe. Yonde tala lolengo zali kolanda Nzambe na yo. Opesi vi na yo mobimba na ba social media. Soko vandi na phone. Ata banda tongo ti pokwa. Excellent. Ozana souci mon côté, ozana problème mon côté, ozana likanisi mon côté akoloba ete non tant oyo falaki na pesa yango pa na Nzambe na ngai. Tant oyo no sona perdre awa na kokota kala ba Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, name them, LinkedIn, yo oyo nyonso yo kotaka ozo pesa tant mingi na kati na yango ke na kati na Biblia. Je m'excuse. Est-ce que ozali kosenzela? Ozali kokengela? Ozali kolala pongi lokola ba mosusu te? Po ete tanga kokoma na butu, yo ke obati na mbeto, olali, olamuka na tongo. Amon. Bozali kosala yango? Bayike na kati na bino bazali kosala yango? Akolamuka na tongo, alamuka le fond. Soka ke musala, akomi na musala, azongi na ndako, asilisi makambo salaki, avande le fond. Ngonge koki akolala sala nini? Ake kolala. Ndenge akolala wana, akolamuka na tongo. Okengeli? Est-ce que ozali kosenzela? C'est ça. Yangwana Yesu ayeko yebisa biso lelo. Biso foto zala bakengeli. Bakengeli to zala mayele. Ete bitumba na biso ezali na esprit. Bazali ko attaquer biso na esprit. Alors tango attaque ye esengeli akokuta ngai nazali bien tandi. Na telemi ngui. Dans l'article pendant ki ba antibal ya Jésus. Na simbi vraiment ba AK-47 ya Jésus. Na simbi ba Uzi ya Jésus. Ba bayonet ya Jésus. Na nzela na mabondeli. Na nzela na prière. Na nzela na jeûne, carême.
o babengi ntingo osimbi ba bayonet ba antibal ba minduki ya solo ya bitumba na kombo na Yesu. Ngonga nyonso moni ke naza lelo kosala te fone ezala pembeni na charge nanu fone na ngai ya molimo tika na tondisa batterie na ngai ya molimo na charge ezala bien chargé na nzela na prière ezala bien chargé na nzela na ba sacrifice na ba carême na moment nyonso na fandi naza kosanzola nzambe na kati na motema na ngai na kati na bomoi na ngai ete batterie na ngai ya molimo ezala bien chargé n'importe quel moment nakoyeba kozokoma flat te ata atake yango eye ndenge nini ekokuta ngai na telemi ngwi bato na lolenge wana okoyoka na libanda bazali kotuna balobi ndeko frère sœur mikolo yo vraiment église nini yokendaka oyoki po atakaki yo amekaki yo ayaki na bisalasala na ye na moma ya yaki aye kokuta yo bien blindé otondi na nguya na nzambe otondi na moto ya molimo puissance de Dieu vivant, les Dieu créateurs ezingi yo ba shield fortification na nzambe et entouré yo ndeko na ngai eyaka butu eyaka moi oko neutraliser yango bamisusu baza komituna te vraiment soki ndeko wana abondeli ngai vraiment nazwaka kimia soki serviteur de Dieu wana atsenga loboko na mutu vraiment kimia ekotaka soki vraiment abeleli mpo na makambo na ngai nazwaka pena solution kasi secret nango ezali nini secret nango ezali kaka buku oyo prière ezala mingi basacrifice na nzela na carême jeune oyo tobengi jeune bamisusu babengango ntingo eleka mingi na kati na bomoi na yo elingi koloba ete ozali kotonda na nguya na nzambe mokolo na mokolo baye oyo babondelaka bapsaume obondeli psaume na yo nga programme na nge ezalaka 54 psaume na kati na 54 psaume kotikalaka na 54 psaume te mata longo na 54 kende ata na 100 150 200 po ete ozali komatisa degré spirituel na yo ekoma na très niveau ya oyo tobengi très haut ndeko na ngai lelo Yesu aye koyebisa yo ndenge ozali kolanda na ngonga oyo ndenge ozali koyoka maloba oyo yamba Yesu na kati na bomoi na yo pe pesa ye tango ete ye atonda na kati na yo po ete omona makambo nyonso ozali kosenga epai na ye yango oza komona naza koluka libala nga mibali baza komona ngai te mibali na nzela babengaka ngai te basiflaka ngai te est-ce que otondi na nguya otondi na prière est-ce que libala ya molimo esi ekoti na kati na yo po ete yambo mosuni nzoto na yo mosuni ezwa libala esengeli na molimo obala po ete nyonso ekosalamaka d'abord na molimo po ete ozwa mosala na mosuni esengeli na molimo ozwa mosala po ete ovoyage na molimo esengeli te ovoyage nano nsima nde mosuni na yo oyo ekovoyage po ete omona ete libala na yo evandi na kimia esengeli ete nzambe d'abord abattre mari de nuit abattre femme de nuit oyo azwa kotungisa libala na yo soki nzambe abattre bango omoni libala na yo ezwi kimia ndako na yo ezwi kimia batemperature oyo ezalaki koyela yo moto na kati na ndako koswana bokabwani yo na mwasi na yo to yo na mobali na yo elongwe esili ekei po ete nzambe a résoudre problème na yo na esprit
nde yango moni mosuni na yo ezwi kimia. Soko ndimi ngai te na maloba oyo, soki ndoki alie moto ndenge biso tolobaka ete baleye baleaki ndeko na biso wana baleaki noko na ngai wana baleye kaka omoni ndenge akufi te. Tozalaki na ye bien, tosolo ne butu mobimba lelba tokabwani tolobi bon tokuta na lobi akei alamuki te. Bafamille oyo bandoki baleye ndenge yebisa ngai yo ser na yo frère ozali kolanda ngai baleye na nzela nini? Na nzela na molimo te, baleye na musuni boy soki moke te. Balei batake babebisi babomi nzoto na ye ya molimo, nzoto oyo etambusaka nzoto oyo Satan zali na yango posa koleka yango wana nde nzoto babomi, yango wana nde nzoto batake, yango wana nde nzoto oyo bameki basali bisalasala na bango. Nde na tongo moni moto alamuki te, nde omoni moto kuna azwi asala accident akufi, nde omoni moto afandaki kaka boye tomeme na hôpital na nzela akomi te akufi. Atake ebandaka na molimo. Elingi koloba ete nyonso ezali kosalema ekosalamaka d'abord na molimo yambo ete ese manifester physiquement. De lenge moko nzambe tanga asalaki moto po ete nzoto wana etelema, nzambe asuflaki molimo. Ça veut dire que tout ça commence par l'esprit, ou bien dans l'esprit, pardon. Yo kanga ndeko na ngani nazali ko sosolola na ona ngonga oyo simba Bible po ete nzambe a répondre makambo na yo, augmenter niveau ya prière na yo po ete nzambe asalela yo, ba sacrifice ba jeûne eleka kokanga makaka na kati na foni te, kopesa kaka vino na kati na ba masolo ya pamba te, kozala distrait te po ete moto wana azwa ko distrait yo, moto wana azali kosolola na yo, moto wana azali ayebi ete yo na vie spirituelle na yo soko concentré mingi na prière, obebisi makambo na ye, obebisi mission na ye, obebisi ba plan na ye nyonso ya mabe ya molili oyo atia na kati na yo. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, Jésus lelo akoyebisa yo na ngai ete totelema na prière po ete tozala ekenge. Kozala na biso ekenge ezala nzela na prière, ezala nzela mosusu te. Kozala na biso ekenge ezali se na nzela na kosala ba sacrifice, kosakrifie nzoto oyo na nzela na ba jeûne, kosakrifie nzoto oyo kobeta yango biboto ete nzambe asalela yango, atondisa yo na nguya, kosimba Bible tango nyonso, kolala olali luka ete olala na ngonga malamu ete na 0 heure 1 heure ozaya kolamuka osimbi Bible obondeli obeleli odeklare osengi na nzambe na yo po ete asalela yo, atondisa yo na nguya, amimonisa na kati na yo. Baye oyo bakosalaka lolenge oyo bazali bato na kolelaka te, po ete yo olandi nzela oyo Yesu Masiya atambolaki. Lokola ya salaki prière, lokola ya salaki ba jeûne, yo po ozosala prière oza kosala ba jeûne, olandi nzela oyo Yesu atamboli, nenga lobi ete azali nzela. Mais bien aimé, yo yoki maloba oyo kobomba yango pona yo moko te, kabola yango na ndeko nyonso oyo azali pembeni na yo te, oyo yebi ete esengeli nzambe a intervenir na bomoi na ye po ete ndeko wana meka kobika. Solola na bango, yebisa bango lolenge na chaîne na biso po ete bayeba kosabone balandaka biso
na kati na nzela na mateya pe na nzela na ba prière ete bango pe bayeba kosikolama kolala lisusu pongi na bakufi te kolala lisusu pongi lokola bango te zala moto alali pongi azali kotala kolala na yo pongi ya kotala ezali kolala na kati na prière kozala na prière mingi elingi koloba ete molimo na yo ekolala te kasi molimo na yo kobanda kotala tango mosuni na yo oyo elali molimo na yo ezali koveye soki atake ye po etake molimo na yo ezali très puissant etelemeli yango ebattre esprit wana mbala moko mosuni na yo ekontinue kozala na kimia masiya yesu abatela bino liloba oyo ezwa esika na kati na bomoi na bino esika nyonso ozali koyoka ngai nayebi ete moto moko ndenge azali wana ayoki maloba oyo asalela yango ndenge oyoki ngai salela yango mettre yango ya pratique yo komona koloba ete ya solo mosali na nzambe alobaki makambo na solo ete soki na kotonda na nguya na prière na bagene na kobattre tous les esprits oyo ekotelemela ngai partager chaîne kobosana te ko aimer vidéo esika mosapetie boye na kati na chaîne na biso eza na esika mosapetie boye eza pe na esika mosapetie boye alors place mosapetie boye esengeli ko clique place wana opuye place wana po ete place wana epesa biso ba aimer ebele ntango ezali kopesa biso ba aimer ebele YouTube akolinga pe akasele biso te po ete akomona ete il y a des gens oyo bazali kolanda chaîne bazali kosepela na maloba oyo ezali kolobama to na ba video mosusu tozali kota eyokama na kati na bino bo like yango ndenge nalobaki ya liboso bo soutenir chaîne na bino ezali na posa ya makambo ebele po ete ekoma lokola ba chaîne nyonso na kati na YouTube tozali kozanga ba biloko mingi ba micro tozana yango te ba micro professionnel oyo te ba micro professionnel oyo esengi ete tolekaka nango na YouTube ba caméra professionnel tozana besoin ba laptop tozana besoin ba makambo eza mingi oyo tozali nango besoin po tobandaka kolekaka live ata chaque jour po bolandaka biso na esengo na kimia nyonso oyo nyonso ayoki nga mokoma lelo nzambe apambola yo atondisa yo na makasi na mpiko na molende otelema kobanda mokoma lelo osimba bible opesa nzambe na yo temps na kati na programme de vie na yo na kati na horaire de journée na yo bien horaire journalier nzambe azala na kati na ngonga moko na kati na yango ete okokumisaka ye okotondaka na nguya okosololaka na ye okosanzolaka ye po ete yeba kosalela yo tokosala li prière mpona baye oyo nyonso bazangaki koyeba mpe bazangaki mpiko oyo bapesaki ntango na bango mingi na makambo ya pamba bayebaki te ete soki bakopesa ta na bango epai na Jésus ete Jésus akosikola bango place ofandi ndeko na nga mobali lokola mwasi kanga miso tofukama place ozali po ete prière oyo esala délivrance na kati na yo misala na Yesu ekokisama na kati na yo tokangi miso. Haleluya, haleluya, haleluya. Yawe nzambe tata nzambe na bolingo okumisama osanzolama. Tata mozalisi na likona se tata na bilaka solo na lokumu na kombo ya kolo na biso Yesu Masiya. Lelo sololi na libota na yo tata pona kososolisa bango ete solo bazali kopesa yo ngonga na kati na bomoi na bango te. Pona koyebisa bango ete solo bazali na bokengeli te pona oyo ezali kosalama na kati na bomoi na bango. Pona koyebisa bango solo ete po ete basenzela batelema ngwi esengeli ete bakengelaka esengeli ete batonda na bapriere
le Seigneur te batonda na ba gêne, le Seigneur te batonda na nguya na yo, na nzela na mabondeli, na nzela na masanzoli, na nzela na kotanga Biblia, na nzela na kobelema na eklesia na yo, koyoka batoli na yo, tata na ngonga oyo, na tiki moko na bana na yo na maboko na yo. Na beleli epai na yo na nguya na yo, ya bokonzi na likolo, na puissance na yo na kiti na bokonzi esika ofandi. Ete nguya na yo, e délivrer moko na kati na bana na yo. Na esika oyo bazali na ngonga oyo, Satan tiaki bango na ba cachot démoniaque. Atie bango ba kraka démoniaque. Ete ba yeba ko sanzola yo te, ba yeba ko reconnaître yo na vie na bango te, ba yeba ko pesa yo temps na kati na horaire journalier na bango te. Na délivrer bango na kombo na yo Yesu Masia. Na kati ba kraka nyonso ya milimo mabe na kati na bomoi na bango. Na délivrer bango na kati na ba prison démoniaque spirituelle oyo démon asila kotsa bango. Na ndimi solo te na ngonga oyo au kotisi bo fortification na kati na moko na moko. Ete puissance na yo vanda na kati na bango. Etele misalibota na yo. Et sosoli salibota na yo. Et la kisa bango nzela ya solo. Ete pona bazwa solution na makambo na bango nyonso. Esengele ete ba telema, ba bondela, ba simba Biblia, ba tanga makomi, ba bondela kombo na yo, ba sanzo la kombo na yo, ba sala bantingo, oto bengi jeune, ba yike ba bengi karem, e tonda na kati na bango, de ba komona bisala na kati na bango, pe ba ko tato la monene na yo, pe ba ko sanzo la kombo na yo, ya mwana tata na ngonga oyo, na délivrer milimo nyonso au nom de Jésus-Christ. Oyo nyonso Satan azwaki bokonzi na kati na bango, na déclencher yango na kati na bokonzi na Satan, na dénoncer milimo na bango nyonso, na ba impact nyonso Satan asila kotia na kati na bango. Na ndimi solo ete sono kolo Seigneur yo zwi bokonzi na kati na bomoi na bango, ko banda na mokolo mwalelo, na mokolo oyo nkolo balibota na yo basili ko sosola pe basili ko telema, basili ko yamba délivrance na makambo na bango nyonso oyo ezalaki freine. Babondela kombo na tata, basenge pa na tata, na nzela na mabondeli, na nzela na bas jeune, na banzela na basanjoli, na ba sacrifice ndenge na ndenge, ete solo bazwa ba réponse na biana na bango. Nyonso etungisi bomoi na bango, oyo ezangisaki bango koyeba, ezangisaki bango kososola na ngonga oyo, kolo na longoli yango na kombo na yo Yesu Masia. Na bimisi yango na makilano na talo sopaki na ngoma na Golgotha. Tika ete libota na yo eyamba kembo, kimbia na kombo na yo Yesu. Elongo na kombo na Nzambe tata Yahweh, mozasi na likolo na se. Bapambwami na kombo na yo tata. Bapambwami na makila na Yesu Masia, awa sopaki na ngoma na Golgotha. Bolingo pe boboto na yo Yahweh. Bosembo na yo kolo na biso Yesu Masia. Eza la kati na libota na yo. Lelo lobi, libela na libela, kino bomwe baseko. Amen. Ndeko mobali, ndeko mwasi, esiko zali, kumisa nkolo. Lobana nkolo na yo ete, oyo nyoso ya sali kati na yo, ezali mabongisi na yo. Zamba sala na yo, apambo na yo, longo na libota na yo. You are blessed. You are blessed. Soyez bénis. Pambo mwana kuma na Yesu. Yesu azali Nzambe. Ndimaka ete Yesu azali momoyo. Ndimaka ete asalaka. Kozalanga duti te. Kozalanga duti te ndeko. Ndima ete asalaka. Phénomène abondant, particulièrement mon intérêt,
Numéro ezali wana pour WhatsApp, appel normal. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'aide ya kotuna motuna oyo etali makambo na molimo makambo na mosuni, vous êtes bienvenus. Don't hesitate. There is a number there on the screen, as you can see it. WhatsApp, call. If you have any question or you need to know about the spiritual life, don't hesitate. Speak to the man of God. Ibonde lipeko salamela yo. Wete Yesu kapesa kibanda. Soye kusenga etutinda mepaya masakuli ya mkolo bayeba etasi kutali ya kana yo yoko sala ya mkolo wete makamo nyose bani na mkolo kula pamola kola pamba nayo yamba deliverance na Yesu.